Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir, bonjour. Et qu'on dépend de la air, beaucoup yamba vidéo nabiso, nabanda kunabino, naba poste téléviseur nabino, et pourquoi pas naba phone, naba laptop nabino. Voilà. Les autres dimanche, le 28 juillet 2024. Voilà. Bandeko, je crois hier, Izalaki, journée à. Il y a concert, oyo batouazela qui en vraiment tant moulaï. Concert, il y a pasteur Mike Kalambaï, obisono sotozala qui wana tozotala et voilà. Mais à notre grande surprise, bandeko, bisono sotoyebi keno na stade de martyrs et à Komodaka au moins 80 000 personnes. Et à Komodaka 80 000 personnes. Alors, Tomoni Toyoki, il y a eu de morts. Lobi Nabutu Toyoka qui sait. Au fur et à mesure, Tozo Kendekoyoka et comme 9, il y a de blessés. Il y a aussi au bazanaba réanimation, bazanaba comment. Voilà. Et là, quand les bossons nous, Tokoloba Keno concert et les cas qui bien. Façon d'organiser Kiango et Zala qui bien. Pour ne pas karakochola parce que Batuba Koufi, Tokoko Mawana. Bandeko, lorsque stade Ezo accommodait 80 000 personnes, mais il y a eu plus de 80 000 personnes. Il y a eu plus de 80 000 personnes. Comme pour dire que non, stade, et donc nombre y a battu les kaki. Limite, il y a nombre y a battu dans le stade, c'est 80 000. Mais il est kaki. Maintenant, Tokoloba, Mabeze pas banani. Parce que Madjabou, lorsque Assaï ça qui va biller, fort possible que non, bah fonctionnant qui a coué bah que non, nani stade à 80 000 personnes. C'est-à-dire que non, il fallait bah soukana 80 000 personnes, il y a 80 000 billets. Ce qui va le que non stade comme qui plus il y a 80 000 personnes, c'est-à-dire Madjabou, avec qui ça qui va biller, bah nombre ya bah billets, à respecter qui nombre ya stade était. Toujours ça la analyse, hein? La grande famille, toujours ça la analyse, Kanenge Zalaka, toujours ça la vraiment analyse. Voilà. Stade, parce que dans lundi, ministre, il y a culture, hein, je crois, oui. Ministre, il y a culture, à l'obi que non, Batouba Lekaki. Et chose grave, Madjabou, consultant qui, ministère à santé, Bozolanda. Et donc, c'est-à-dire que non, Mabeza, nombre à Batou Lekaki. Madjabou, lorsque Babane ko imprimé, billet, il fallait se rendre compte, il y a nombre au Kotaka na stade. Nombre est à 80 000. Mais il n'y avait pas 80 000 et les cas qui 80 000. Comme pour dire que non, le la nombre et les cas qui étouffement et zangate. Ma kamnoso et les qui wana bota batne ba mat. Na moni maman moko azoli la mwana na ce qui a 8 ans et ce qui a 12 ans à Koufi. Nathalie na hôpital moko Nangaliema na commune na Ngaliema je crois oui. Ba médecin bazo batindi message ya koloba keno toza na bana a o bakufi ba parents o ba mona keno bana na bango bazate ba ya a. Pour moi na okoloba keno 9 wana to bandaki na 7 et comme 9. Moi je ne pense pas que nous est à 9. Parce que plus il y a 80 000 personnes bandeko étouffement et zangate. Étouffement et kozanga T. Siko Madjabou abeti mabe ngana bino to yebite. Parce que principe, il fallait imprimer au moins 80 000 billets. 80 000 billets au boyebi que non des nombres effectifs, il y a nini, il y a stade.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Pototonga Mboka, Ponabiso, Nabanana Biso. Na pasteur Mike to moni ba no balekaki na majabu ba rafiki ba yebidon spectacle ezalaki wow la penza to kyo kosate spectacle ezalaki wow. Le problème o ezake non batu ba kufi et sonné mabe ya koloba que concert parce que na moni ba commentaire batu mususu concert batu ya nzambe batu ba kufi bandeko na kati ya église bon mon église moko ezana bato ebele bato bakufaka boye ba même pas te que non bato bakufaki. Alors il n'est pas dit que non lorsque bo sambela nzambe mort ezate. La mort existe. Mabe ezaka que non ezaka non bato bakene kinde ko enjoy quelque part bato bakene ko louer nzambe bato bakene ko adorer nzambe. Ngana kanisi peut-être na ebité soki bako nani majabu ko samba parce que majabu pas ça puissant hein? Nga problème nanga kaka batu na majabu a imprimé combien de billets parce que billets au bango il fallait ba imprimer 80 000 mais bandeko total qui stade ya pasteur Mike Kalambai mais non c'était fou oh nga moko pe na nena kokate donc na kokate nombre ya batu lekaki na bana na biso ba kino ba yokaka te omona ka ba parents na bango bavandi pas asa bimi akena ye na stade namoni mama moko ndia linga longola bilamba mwana na kufi bana quartier bazo azaki kaka maman ne savait même pas que non mwana ake na concert maman yebaki même pas que non mwana kenaki na concert ba yeka koloba que non mwana no akufi pasi bandeko pasi. Alors, on a tous vu aussi pasteur Mike Asengi, vraiment, ils ont eu occasion, il y a plus de 80 000 personnes. Asenga, pardon. C'était vraiment fort, c'était profond. Asengi, pardon. Il y a des bêtises sur les cas qui sur les réseaux sociaux, dans la communauté congolaise, dans ex nae et tout. Asengi, pardon. Na o eboyoka ki ya solo, na o eboyoka ki ya lokuta, voice, tout, vidéo. Asengi, pardon, zaki na temps ya ko se justifier. Akiti nase asenga ki pardon. Alors le pardon libère. Et le quoi ça là qui wana peut-être nabiso bato nabino bato bozaki na stage, je ne pense pas que nous bandaki kozela yango nabiso to bandaki tala na musika. L'humilité précède la gloire. Alors mabe zakaka bato bakufi. Balobi majabu a consulta ki ministère à santé te. Majabu nombre ya batu elekaki yango balobi prochainement soki bakobeta lisusu na ba stade via batu bakokufa boye bandeko bakopesa limite parce que avec nous les Congolais eza likambo ya sold out likambo o eza awa na communauté na biso ekomi ya sold out nde ekomi kobomisa botala kuna tokomi bana mususu bakendaki ba parents na bango bayebi te. Namuna ikutu papa moko mukolo peza ko wana ezaki étouffement. Nombre les cas qui est belé bandeko. Nombre les cas qui est belé. Oh peut-être ezaki rêve à pasteur Mike que non, batuba tonda oui et tondi mais mabe komi batuba kufi. Nzambe a consolé mitema ya famille nyonso o bakufeli. Nzambe ye moko ayebi. Parce que maman on a uti kotala bandeko azomi bwaka na se. Moyena tcha kutu ata vidéo na ezate. Otala keno alek azoye bate na bana quartier ayebi te keno mwana kenaki na concert biso nyoso to yebi bana biso ba Congo yo okomona azana kwa nzoka sami kendeli soki na komini nini. Alors bref, c'était au moins ça. Je voulais juste partager na ba abonné nyonso ya BBC pour ya koloba que
concert à Pasteur Mike ezala qui full local la projet ou encore besoin à bango ezaki que non ezala sold out oui et ça qui sold out et puis ezaki vraiment over donc 80 000 personnes plus de 80 000 personnes à Castia Stade. Oh, il fallait toujours seulement qu'on s'attendre na ba mort na batuba kufa. Il fallait juste qu'on s'attendre na parce que nombre les kaki. Côté on a ba manager qui ango kito côté. Ya côté on ba imprima qui ba billet to yebi que non ba tupé ba trichaka. Ba tupé ba kotaka ya fraude. Mais il fallait na côté sécurité, côté ya banani nyon sona ba zolo ba que non erreur ezalaki na ba département mususu. Oyo pe majabu a consulta quitté. Alors bref, c'était au moins ça. Botane batu bazo mata. Eza ba envoûtement eza nini vraiment. On dirait ba okabela batu mbongo kuna. Il y a eu d'autres personnes qui bazu ata moya kokota te bazaki na ba billet ba chroniqueur mususu bazaki na ba billet batu mususu bazaki na ba billet bazalaki libanda moya kokota ezalaki te. Alors la grande famille de BBC Mpoe TV, bo aimez vous partager, famille libo taba shalom na bino bo limbisa na pisa bino mbotete, la Chine on est ensemble, les péchalov voilà. Les autres côté la film na biso ya mariage triqué, 5e épisode. Nako bavarder mingi vraiment te parce que on a eu la likambo ya pasteur Mike Kalambay, voilà. Batu bakufi na concert. Ah. Nzambe nanga. Total na nous 2 jours polémique ekozala nini? Polémique ekozala nini? Majabu akozwa soutien majabu akozwa charge ya ba famille oyo bakufeli na moni libota mususu bazolela majabu abomelinga mwana majabu abomelinga mwana mais yo moko pe oyeba kite ke no mwana no akendaki kuna na stade to ke pa itozonga yo moko mama oyebi te yo moko parent oyebi te ke no mwana sakendaki na stade ba memelo ka sango ke no mwana bu po il faut être conscient ou encore consciente ya koloba ke no mwana nga soma ki biye ake. Mais maman pas zo sutuka batu nyonso bazo sutuka akendaki bayeba kite. Wana ezape likambo majabu te. Alors voilà bandeko, tokutani prochainement, bon dimanche. Bisous, bye.